Ouais, tombé du ciel, Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel, ils ont le mot bat faut battre en mingi. Ils ont mission oyo, ils ont le belela toujours bah bien fait, toujours bah exploit ya ouais rason de la forêt. Alex Ntima Kobosa na te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon qu'il est bah on a catastrophe. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, vous êtes là, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. Je dis que vous avez besoin, vous avez calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezomi, maman, maman, des fois, on a bien oui, membran. Oui, membran. Donc, on a capolo, c'est des fois. Voilà, merci beaucoup. Timaya qui est un résident. limite na biki osala pasi mais nazoloba yango moni de la forêt bon ayopesa baide oyo ya solo ke soki epesi ekangi bon moni ndenge ezala wana nde tokotela boye piano oyo bimi boye to ifo loba boye yango yaka na oyela solo et puis ezala kozala question bacontredire ye oza toujours un échec mais nayebisaki bino ti si vous savez qu'il y a un mot, il y a un bon côté. Attends, pas Pentagone. C'est de la forêt. Tout le monde mais le basuka, ils ont ouvert. Bah, on tout, à ma salle, on a tourné dans le mouvement. Où est la sonne? Bah, Emilia. Bah, Alain Pella, bah, on tourne. Où est la, où est la Ndima? Bah, Adolphe Dominguez passe là. Qui? En tout cas, les vieux, bah, tous les trois, on a, bah, encadré qui lui se pensa. Bon, et bah, tatu bandanga mouvement toujours vraiment tata tata bilamba toujours lata po alingi bapesi na bango bazala bien bazala propre na miso bato. Bonjour, bonsoir chers internautes. Tobi mi baramonabino, il y a toujours Saint-Figaro égal à lui-même. Voilà l'autre le belan moment qui a fait barando na réseaux sociaux avec aussi la télé le Vanganta Mawe Ranson. Mikolo oyo yo makambutu o balinga baboma balinga basala boy batela ki nini alors photo meka ko discuter loko wana mo mukini na mwesi la kate tozwa kadim toto lo baka toto kaya ka barando entre ba musicien Gaillard ba musicien minene o basala ka fierté na mboka na biso Congo. Voilà Saint-Figaro égal à lui-même. Voilà to lo bela makambwana to lo bela affaire Serge Mabiel a sorti médiatique il y a pas longtemps makambuni na to lo bapona we ranson azaki na raison azana tort. Pour le lot de tous les musiciens ou Azade Kobima a critiqué toujours les Vamatama ou Ranson. C'est un Figaro les Cambo de Mototé. Pour le Belabino Makambo ya billetterie à les Vamatama. Pour le Belabino position pour le moment les Vamatama position il y a départ unique. Les Andengeni ni Moro te fallait des Andengeni. Alors Nengazala toujours Topantake. Mais avant Topantake, Nengazala toujours Tozalaka ingraté pour na kopesa mi bara monabiso na ba fan club. Et pourquoi pas na ba sponsor officiel. Voilà, je salue M. Camilson depuis les États-Unis, mi baramo yo, Dodo Maziza mona Schengen ya propre, mi baramo et sans oublier à toi aussi Dodo Maziza mona Schengen mona d'ici Washington. Voilà, mi baramo na bino ndenge za voilà. Total qui sorti médiatique qui a
Serge Mabia la ndenge te ko bima bino tout bomoni ndenge alobeli sur Weranson. Et loko ovana banda apana bandolo ba ebele na kati awawa bola ndanga no très bien. Et c'est un mois, 2 mois, 3 mois passés awawa, ils allaient toujours hier ngaka bomanani o. Atela ki nini yo. Mission na mission ba sangana ki ba bare na nyo yo. Mes chers frères et sœurs. Tozo kanina likolo na. Et loko nini ngama malonga auto zwa katango to créer ka ba rando entre JB Mpena na Weranson. Journaliste oyoyo azalaka sans tendance à pesa ba news dans ndenge sengeti c'est Africa. Voilà, donc kota mingi te na milieu wana c'est parce que ekomi toxique. Ekomi toxique dans le sens que non mutu pe ko ndaye na ndenga jeti. Est-ce que JB na Wera tout ça ba campagne ndenga bien te? Est-ce que JB na Wera to ko ba ba kamususu te que non baza bien et que bobeta karama kamusu elekaki. Voilà. Faux débat, tous les camos, tout bêta non, bah news, il y a bien des gens qui collèguent. Voilà, bah audio wana oyo ya le varanta, mawana bazoloba, o makambo o keno ba ngomba bumaye alimbondo sopaki, to fait la bino mona suka pour pesa bino moi et l'engimo ko. Voilà, c'est un Figaro, tout démarrer siko yo maya na biso. Voilà, Serge Mabia la sortie médiatique, il a bien parlé à propos ya makambo ya le varanta ma Weranson. Tout le monde doit sa sortie médiatique, surtout bateau babima et pas les vangantama. Bazala témoignage malam qui pas les vangantama. Naza pembe, nazo bandela. Tous les bana oyo, naza mukie na bibon, ça dit tout c'est parce que peut-être plus de 3/4 déjà baleka balaba malbouche pour les vangantama. Na ba o bazala mona ba siena ba wengia kala. Serge Mabia a fait une sortie médiatique tout le monde qui il n'y a pas longtemps. Alors il m'a comme Weranson, on a bandose la carte chrétien bête bambo diabète bloco moko mais il a dit quand même bien parler. Mais habité à vie dans les avis na yote ndenya lobeli yoko se fait non peut-être na se fait non. Question mo na zela tuna awawa ezaki na bato ebele depuis totiaki makambo yo Adolphe makambo Sankara. Je m'excuse. Tout le monde qui va ébélé, va bénéficier surtout les commentaires, bénéficier le monde qui non, va se poser des questions. Parce que le lobby, c'est un Figaro, c'est un peu clair. Le lobby, vous avez un milieu de village. Est-ce que les Vangantam à Weranson, voilà. Est-ce que les Vangantam na bada no soto bima pas les Vangantama ata mona mon côté azaka na raison pour na Weranson ata mona mon côté la ko bandeni est-ce que bada no soto bima pas Weranson ba mo to bazana na tort c'est ça comme on a le bango voilà ça bien c'est parce que dans une mix reaction bata kofi bakobenga bata jibe bakobenga bata Weranson bakobenga bata ba faire ba wario ba danene ba kobenga juste quand pour ba poser la même question. Babi il y a pas de fumée sans feu. Mais n'ingana pas mbati. Moi je vais chercher pas un moyen dans ça l'interview mon copenza na batu ya bureau de Vangantama pesa ngai ba peut-être ba ndeni ba pesa nga penza ba pesa ngai pourquoi oya longwa pour na nini pourquoi oya longwa pour nini pour tous peut-être moi idée moko boy c'est parce que tout le monde doit accuser mutu moko doit se défendre vous avez pas de kendele hein tout ça ce que yo dans la logique moko doit kendele voilà c'est Figaro là moi déjà ba là comme moko les autres kendele mutu moko communiquer ko déjà combien ni ko là donc baga likambo olingi oloba nini ah voilà c'est ça la réaction moderne de Tombose là voilà ndeto kendelele to kendenga bien pour moi na dit que biso ba journaliste biso ba chroniqueur bindo ba influenceuse bolega toujours pour na kosala ba bloc moko ba buzz moko boye pour evimbisa 7 na bido bisa bino ke boye ba ni trop na internet na suka nango ni na moyaka na suka OK tout na suka nango nini yango eyaka aux visibilité peut-être
artiste wana atio peut-être na liste noire mo mopanzi sans que yo yeba pona nini obimisi mambo moko boye oyo ezala na modèle wana ti le saka moko lo bakaka ndenge za toujours Saint Figaro na penser na lo ba na lo ba penser na ngai Serge Mabiala tout ça moi c'est Serge Mabiala si j'ai na ndenga bimaki alobi c'est parce que full épisode na ngoza émission na biso te toujours on trouve ko ba insight na biso vraiment analyse moko boye ba propos makambo lobaka nous avons besoin il y a ba commentaire nous avons besoin il y a bino ba fan beaucoup mais na biso ba leader na biso bazalaka ka bien to ba leader na biso pe bazalaka na ba défaut soko za penza muntu ya jibe mpiana komela ngai ba défaut ya jibe mpiana oza muntu ya fali pupa komela nga ba défaut ya fali pupa oza muntu ya faire rigola komela ba défaut ya fali ya faire rigola oza muntu ya le vangantama komela nga ba défaut ya le vangantama dans la mission ezaka tsiko tak nga stala mission nga bien ezaka mission ya ko solo na ba fanto solo laka bolobi lelo lobi tele binongo bolobi lelo na ko na bureau ya le vangantama ko na zala moi direct défaut nini ya mission oyo sepelaka na yango te nga na kozwa ngo na olinga ngo na okende na ngo na bureau wana ko kotsa mokona zaki ka moi analyse mais na suka awa na otekela bino ba audio ya makambo oyo nyonso tu makambo ke banga ba bomma le vangantama banga ba barre le vangantama na makambo ba o banga ba tsela ya adama wana adama za daya to bo tanga makombo ngo po ba censure comme trop comme la mona biso ate ba lingala comme ba comme pic ba comme ba zo ba YouTube po ba bloquer ba vidéo ba zo bese bese ba maki ba bikeno le vangantama sangana na mutumo fu batia o kuna dai batele vangantama pe ba bimi ba bikeno bango déjà ba da wengi 4x4 ya kalawana bango se ba salaka déjà muta sofaka yegiza alimbonda boyo kango après abo kendete boyo ka ba audio ngwana somo trop Saint Figaro le Cameroun à côté mais elle a toujours fait cette information il y a 100 tendances voilà aimer na bunya papa na Christivi mi baramona yo jambo eno voilà tu ya wenge musique maison mère mi baramona bino voilà affaire ba billet de vangantama ndenge za la RFC bino tout le monde qui la fois passé le vangantama yemoko avait posté stade wana de boulouana place ba bizoteka depuis tout ça, nous avons compte rendu à la fois passé. Si les lots, ça fait moins de 2 mois notre salaire a monté. Et mon andam, si je ne me trompe pas. Et mon andam, voilà, bah billet et d'autres thèmes, malembe. Mais là, ça qui surpris au monde que non, bah fichier on n'a pas officiel de rançon. Donc bah fichier on connaît, c'est-à-dire que non, bah juste bah jouer comment que non, oui, moi c'est ce qui est bien, quand la mine sold out que ça là. On rappelle la cabine toujours que non, sold out nano et salamité. Bato ba bima wal ba sold out nano et salamité pour vous éclaircir que non nano et salamité beaucoup de website pour monango pona ngai le 29 mais le 1er août de tokobanda côté na bino makamba stade na kati ya kroki na kati ya var kotanga ba billet moko na moko ba place ezalida place éthique alors par toujours ngai bozo na regardé c'est parce que na pesa ka nous sommes kolana que non artiste olingaka beti bien te ngai na yaka na kamolaka lobi on a bongisi la yesoka bongisi départ unique le vangantama kala mingi te babaki début août faut ekoya na marché départ unique le vangantama tozolo bela combien de billets vendus sortis officiels nango za la kala mingi te awa o tout le monde azali kozela ya we ko bima po ezala support moko bobenga support ya wende kozela support wana pona et comme babiso na le 18 octobre. Le 18 octobre wana et kozala yango moko te kozala accompagner na moroti. Et kozala accompagner na moroti. Le vangantama zobomba mikolo yo tozo lukaela ba lukola ba mwinda ata soka na ba répétition mona ka tonga pa abimba la moko pa mona podium pa tonga sesa ba bimya limwe. To éviter le pourquoi zo sala mabongo peut-être pas na makambo ba to ba na réseaux sociaux tous za ndengeni.
Voilà, Saint-Figaro égale à lui-même Kambona Mototé, Toza, Awawa, pour nous ça veut dire news sans tendance, Tolanda, ma audio les vangata, ma oyoyo, et Betty Bambo de partout, bon moto zonga pour nous clôturer, c'est son avis sur le Saint-Figaro. Il faut aller souple. Éviter Azamwana Moutete pour te passer va conseil, il faut aller souple. Azadera Mukolo, Avanina Batouana, Bané, Belé. La vie déjà sur Bokabouana Moutou. Dans longtemps, Bokabouana Moutou, Bangon et Belé. On a toujours la Moutouana. Voilà. Parce que, tant on zongue là, ce qui a raté au moment, on a permis à toi, au moment, on a déjà tout. Et ça n'est que ma cambo, toujours mon encolo. Comment faut-il batata Mikolo? N'a pas âge à commis bana na ba bakoli. La salibino réconciliation, soit à disant Bokabouana, qui boke, moutom, d'ailleurs, la fille nae, et comme il t'a mouru boué, moutoumou boué abimi, à salibino réconciliation, na mi shabat. Au salut des missions, toujours ngani, tu refines à souter, pour calmer mon chili. Mais, si bitmaga bouébou, bozo jouer na ba hypocrisie, on irait ban amitié. Vraiment. Ba en mogo ya cessé, ba mécontentement mogo boy envers moninga na bino. Eza di yanin, parce que bozo ba oyo, ba zaye na matanga ya mignon, matanga les gars bien. Ne à partir matanga buzoba o ebimaki. Alors, buzoba ebimi blaze aye na matanga, a ignoré wera na miso a jibe, a miso a Adolphe, a miso na bango nyonso. Na ta mon côté, a joie qui même jibango, a joie les devant que non, moi na maïlo au sali, eza bien te bouébé. Et même blaze à l'équipe émission. Baye baye na bango makambo ana nyonso kanti baye baye. Baye baye kasa na zolo baye hypocrisie maman. Blaise Alekina, Blaise Boul Alekina, émission à Salé, émission à Koumisi Adolphe, à Koumisi Jibé, à Lumwen à plateau, émission à Kenanda Adolphe, par exemple, la champagne. Alors, Balumwe Wanate, et comme tout, il y a concert, où il y a un petit concert dans la photo, à cette date, normalement, à Salé promotion, au dit la Tamboli, na Yvette, à Bundi, à Salé promotion, sans Kofinga, sans Makelele, sans Nine. Concert elle était bien. Concert elle était bien. Si ben faut à Robeta, à Tindi Ngan doyen na télévision, on y a ça la promotion, à Bani Mama Poison. Mama Poison, concert en peu bêta miti. Si ben Vanika calme. Or, vrai poison, ça poison, on va tirer la gawera à 4x4. Oh, ya limbo na sauvaye, na ndoule oba bêta qui na Côte d'Ivoire, je pense c'est pas Côte d'Ivoire, na Guinée. Ça sauvaye à limbo na isa qui est prêtre, au lieu de l'ogwana te, to l'ogablo, mouchi, kola la peine, la te fola la nanga. À limbo na coupate, à za témoin oculaire, il y a vrai poison au balinabati la wera kouf. Oui. Alimbo na za témoin. Batela wera poison. Donc ba otinde ba obeta masola poison na ba miyebi na ba mo. Ba yebi wana ba okuteza lukuta mais bangoto bobo pena. Na conseil tamba za ba ngo 4x4 alimbo na mutasova wera na liwa. Soki alimbo na te. Non le doyen umela na wenge. Soki alimbo na te mais wera sa kufa kala. Ya moshiko wera epe ifa za la reconnaître vers alimbo na. Ya ngo benga avec Jacob. Alimbo na témoin. Wera kuma yiko la chambre mo na limbonda bazo ke sumba malewa ni bana bazo kolia prevane bio ko ngope o ya limbonda ipsa yiko lia te presse ba pesa ngombo wa hotel bo akufa na biso ba master life oui alimbonda za wana za témoin akufa te ako témoigner mais wera lobela ngota aboma ba camarade na ye na nyoso oyo mutu mabe na kolobeza jibe Jiba aza maman na hypocrite, aza mutema mabe, aza nduki. Jiba aza chaque fois que vous avez la béfénement makasi, il faut combattre na tous les moyens. Abana onyo bazala bempoli, awonge, bobana ko attaquer wera. Contraire réussir, mutema mabe bandi. Vraiment. Batali ba reno na bango, Adolphe kolikana te fe fo boka Blaise Jibe, azo sala ba fête. La Jibe abatami calmement avandi azolobelo moti. C'est vrai. Nous les mususo ba sabota wera et pas ekaka groupe na bango wana.
wera ke kokuta na bango na concert mo babeta ki ka ba atmosphère na yo na beta yi devant ba ndeko ne ba luba bwe wera ya na concert wana a matina concert ya JB wana Shegena na kufite JB dobwaga est-ce que tension ça va glycérim ça va na concert wana wana ba uti ko blessé wera ajo ko sekaye na concert wera za équipe na show na ndule wana ti toke tovandi wera il faut ya kobeta Adidas eloko ezosala bango passe eza Adidas est-ce que JB parce que problème de base nyonso eza problème à JB na Kofi conflit oyo bango bazobunisaka wera butu moi eza conflit ya JB na Kofi tellement wera za netre place bango bazobunisaka wera nde yango est-ce que soki JB aza na problème na Kofi etali bato tu ya wenge vraiment tokota mambo etali biso te est-ce que tozo obligé okota mambo etali biso te voilà Adolphe lelo akoma so batuneka Kofi il faut telema na plateau aibi mutuna makola Kofi ya conflit ya JB na wera te na JB te Adolphe akoma kotelema na plateau bakotuna blesse ma Kofi il faut pas s'énerver wera bati tellement akipakata betane bakara omona boy akotina na imur na ebubu azape tosana est-ce que conflit ya JB na Kofi ba tutu a wenye bazo obligé pas s'impliquer na kati ya conflit wana koma kamna bango toyebite bakuma kolata yango wera pe fazala na kati ya makamwa tellement wera zana makamwa na te eloko bazo bunisa wera nde yango wana conflit wana ya JB na Kofi yango zomona ba dof bakomi na barrage baye ko Adolphe ayaki kobeta concert na Orléans te devant ba beau-frère na ye ba camarade na ye Adolphe ayaki mission ya campagne ya déstabilisation ya Adidas Arena bamona place yango esili te nzambe merci concert ya Adidas Arena elo on est bino ba comprendre te yango na bino ba fani fuko za la sage boso ma bien bo bima na distraction mission na bango eza déstabilisation parce que wera sha sala ki mpiaka na Grand Arena makambo to elinga ezala te elinga ezala mokeri na mokeri bazoseka ye bazofinga ye bazokalmonie bakalmonie nyonso bango bamesana kokalmonie mais tellement ebeti récite na ndenge bana na biso oyo babotama awa barapel bakomi banduli na bango tu éloge na wera ezodérange bango na modèle moko incroyable jibe atie bamoyen na ye abatami ndenge amesana kobatama yesu bula koma azalaka impoli il faut ya kofinga wera Adolphe pe koma azalaka impoli il faut ya komibenga ma saper ya ba akomi ne soki tiktoker soki ndeni soki influenceur tozoyi bapete obe influenceur ya ba japonais bazalaka azane na mbongo te azwi kaka na magasin moko yaki alongoli bilamba ne azwi chasse ase filme obatala asala bakona basala publicité bafuta bao na suka mais Adolphe publicité ani nakenda kosala na Western bafuti combien na carton vide abimi nango to bango mission baye ya kodestabiliser concert esimba te o bango baseka mutu aza na tête d'affiche ya makambo tout c'est JB Bodis avandi alamuki abandi aye awe ekomi tout remelia bokomona basele yo bakoya wana bato bazala contre wera bokomona bato bakoya ebele liste nane esili te bakaluji bakoya jusqu'au manquer ba respect baza alors soki wera azokontaka JB ke aza ami na ye un jour akokufa kotelema ekozala tare na famille ya bawera wazwa liboso barata ye alimbo na sauva ye mais aturo na kosauve ye benga bakomi ebele na mokili oyo akosauve ye ekozala pasi alors JB ifo atika hypocrisie si réellement baza bacamarade ndenge basangisaki bango wana ifo bapesa image ya baparent mpo bana na bango bakoli basangisaki bango na bana na bango bana bavandi na table moko bameli baseki Adolphe baza baparent ifo bapesa baimage ya bien bakoko yaga te bazotuna émission na yo osala émission na yo il faut critiquer wera sala émission na yo il faut finga wera sala émission na il faut sala boye preuve ane Blaise Bula bacampagne wana nyonso asali plan ya kotonisa abeti ndule kutu jour ya fête de la musique mais tonisi ata mwa salo wana te alimwe pe kaka boye 18 personnes
Adolphe aye na baloyenye na yo wana kumisa fere pour que bafana fere bakoya ko soutenir kumisa jibe pas Adolphe akuma remplaçant ya Musaka parole à jibe yenda remplaçant Musaka parce que Musaka akena na ye mais je crois Adolphe atikali porte parole ya jibe remplaçant légal ya Musaka kumisa tia ko zo Marie-Paul avana na Orléans si réellement Marie-Paul ye mugaza na public Orléans a place à vendre. Moi, restaurant, il fallait tondre. Mais restaurant, on est tondi pekagate, bah, ça 30 personnes. Bah, tu as une autre, bah, beau frère Adolphe, bah, na bande konaye, na ba grand sœur na ba zaeza wana na table na ba massa na bango bana na bango. Na ba mboka net oyo, soki naza wera na ko porter Roger na nous plainte. Na ko mixa histoire na bongo te fou pe na prouver. Mais tellement tout ça va congolais maramusus tout monde en haut normal tout va normal les qui sont mais ça histoire grave oh et Roger Ngando a été moi mais les kaka boué et mais les premières fois a craché ya go cracher ceux qui va comme na kana bango les abimi a go cracher pas à la rassage te à la peu maïle était à son côté na jeu ya buzoba wana so ba pese moi 500 ceux qui moi 600 balles ne ayego craché. Travail même qualité, une pièce soit berlotti. Oui, et ça 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon 910 €. Mais ce que soit la boutique, on s'en a pris assez. Bon. Donc, quand on a la biso, ils ont côté. Donc, toujours ça la même qualité, mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc, est-ce que mon batunde est-ce que photo timbe là parce que place où qui bimsa 910 €, oui awa tu peux on a fond bon mais même qualité. Voilà, nous donnons même qualité au lieu de nous mettre 900 € quelque part et puis mon oiseau travail ça ne qu'on a biso zawana et ça soutient tout c'est soutenir quoi. Le roi de la forêt mobali assis de Jim Mampata tout ça awana la lumière de Turquie, bien baptisé par Mampata, le général de Panzo. Et voilà la forêt Nazoya, et dans le bana wenge, kozonga na ngai boye retour, na oki notala le roi de la forêt mbala moko na Chicago quoi, to mona wana to koma. Ya so bomoni na lati forme o tant on lata na tant okuta na le roi de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o yonga na sepela na